mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo Toko Lagisabino parce que boyebi ke na 5 minutes bato balandaranga depuis kala boyebi ke na za objectif tolobaka bo solo tolingi to Lagisabino kimote mamabe ya ba congolais. Une certaine catégorie ya batu tokocha batu nyoso tout na même secte parce que ba congolais mususu bazali na patriotisme ba congolais mususu balingi présent na bango bayebi ke mutu akomema biso esika oyo Congo il fallait ezala boyebi ke na côté est batu belé balobaki surtout tango nanga azu Goma azu Bukavu batu belé bazali kolobaki nanga okoma Kisasa lelo toza na mi-avril akomi kaka Kisasa te. Congolais nyuso oyo azali congolais ya solo même soki alingaka président Félix Antoine Tshisekedi te soki alingaka baluba te mais jamais okoki kozala na côté ya nanga na côté ya M23 na côté ya Kagame parce que nanga égale Kagame. Lelo na côté ya est boyebi tozali na bitumba mais makambo échangé na epsaki bino ke mutako si sa guerre oyo ezali président Félix Antoine Tshisekedi boyebi ke depuis tocha ba 2 semaines 3 semaines si c'est baluki 9 makambo et baluki na côté est ba wazalendo na FARDC bazoko frapper fort mais bozelate ba journaliste bandoki ba journaliste oyo baza payé par M23 baza payé par Kagame bazali payé par Kabila toko se voiler la face te parce que lelo Kabila alakisi face na ye bozela bango te bakoloba makambo malamu pona mboka na biso lelo toyoki bato bele bazoloba bilobela donc fomanga ikoma kopesanga mawa babiso balobi wazalendo ngo asali kaka avancer azui abotoli mboka nini mais tant ba M23 ba bandoko sala ba avancer ba journaliste wana ba bandoko le ba bandaki ko lobela ba bandaki ko sepela kutu donc ba yati na Kisasa lelo wazalendo na FARDC na biso o dazo profiter penza ko pesa bango ba félicitations ba sali vraiment avancer munene ba keiti na mboka oyo Kavunu ba botoli yango ezali pembeni ya Bukavu mais ba congolais misusu ya bandoki bazali ko sepela te bozela ke balobela yango te mais biso toza wana 5 minutes avec César Ngadi tozali wana po na kolobela bino mo botala na ba image parce que soki biso tolobi to tchaka ba image bino moko botala na ba image ndenge population isepeli po bato mso bazokanisa population ezali ko sepela na ba territoire oyo nanga zui na M23 mais ce n'est pas le cas botala ba congolais ndenge bazali ko sepela ndenge wazalendo à côté na ville ya Kafunu bango na FARDC. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Victoire! baliberatere wanafika wazalendo njo vale vakwapita kavumo deja banafika kabisa njo vale jambo karibu ndio karibu mungini mukaribie
Wazalendo wetu wanafika, karibu karibu. Mungu awasindikize. Vrema mkaribie kabisa. Hawa masa walikuwa washatutesa. Wazalendo wetu wanakuya leo waza. Kavumo libéré, Kavumo libéré.
Binomoko, Boïti Kolanda, les images ont parlé d'elles-mêmes. Moni, peuple congolais, Oya Solo, Bazali Kosepela, Bazali na Pasi. Marc Mboka na biso, M23, Kagame, Bazali Ko Boto, la ville Mosusu, congolais, Oya Solo, Bazali Kosepela te, Moni, et Sengo, Oya Zali, na ba congolais, na avancé Oyo FARDC asali na wazalendo parce que, Boye Bake, Masolo esilite, ganga filme akufaka, nasuka filme te. Ganga filmatique ala kaka. Pour filmer continue, boye bake masolo, oyo toza nango, na este kuna, Félix Antoine Tshisekedi akusili sango, pe tozala derrière FARDC, tozala derrière wazalendo, surtout tozala derrière président de la République Nabiso. Mais yebsaki bino guerre oyo, na niveau oyo Kagame ba komisie, Kagame depuis masolo e banda nanu ba komisa na niveau oyo te. Boye bake. Guerre oyo depuis Mobutu ezalaki. Président de la République Fachi Beton azali ko bundana Rwanda te. Rwanda eza eloko mo adimi donc simanae communauté internationale nyo surtout bazalaki na sima mais match e baluki. Ya wana tenaki lelo na lakisa Marc Bawazalendo na FARDC, basali vraiment avancé ti bakoti na Kafunu parce que presse mususu oya bandoki ekolobela yango te donc vraiment na tenaki na 5 minutes na biso alelo na yebisa bino ke tozala derrière président de la République, tozala derrière ba FARDC na biso, derrière Wazalendo tokolonga na itumba oyo yango bomoni ke nga na adopté teni oyo ya ba militaire ti masolo oyo ekosila bankosa ba gilet to tiango na placard donc vraiment na tenaki lelo na 5 minutes na lobela bino makambo oyo ya avancé ya FARDC na ba wazalendo na biso oyo bana mboka balingi mboka na biso parce que mboka na biso tokotika yango te parce que ezali ya biso moko donc vraiment nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Vous savez Kanambe Akozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément!